Bonjour, 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 bonjour. Mbote la bienvenue sur Babolinga Maman Eliani. Tu n'as pas si bien mbote. Eh ouais, ma vie, puis moi, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Nalinga toujours quand même que banga baza banglamu, balinga kama maman Eliani tu baza malamu sala ngai esenga. Alors, beaucoup me la komela ba commentaire ne bo mesana ko komela nga parce que ngana bino tokuta na kaka na c'est ba commentaire. Soko tele émission et ko sepeli nango ozala nkamba ko bakisa. C'est nga ka commentaire komela nga. Ou sinon ki peut ko benga nga na numéro na téléphone ezali 06 15 31 69 90. Numéro nanga wana ya hopeka eza numéro nanga ya WhatsApp. Soko beninga e ko zwinga ite otrelinga message yeba ke na ko ramble yo. Mais mingi na nga opena nga kaka à partir à midi, avant midi na yamba vraiment téléphone sauf sur un téléphone professionnel. Quand je dis professionnel, téléphone par exemple il y a mon a besoin de service traiteur et décoration la Providence. Mais si vous avez un solo, il faut bien à partir à midi, avant midi en tout cas. Na yambaka téléphone avant midi. Et alors wabino mamelia ni tout naza posa ko so na bino ndenge na mesa ko so na bino. Merci beaucoup na bino ba nyuso bo disposer na bino pona ko tala nga topé pona ko yokanga. Merci parce que vous êtes vraiment très attentif na ko tala ba émission pe ko yoka. Na baka toujours que émission et botaka toujours émission. Ce qui mutatali émission et boti émission. Na kanisa na ute ko sela bino émission moko il y a 2 ou 3 jours on a epsa ki bino ki on a le bac sur les secrets du mariage. On appelle ça qui conseille. Na ba jeune na biso maman moko komi. Pour le bosso na bandenga biba maman la ki pa bien te boba nzete betela kai. Depuis banzete betela kai na ki pa bien te maman moko komi ate maman ni tout. Biso ko total la kayo makasi. Ndenge mo le bac on apprend tous les jours. Total la kayo mais na mais na mais en Orléans mo eza makasi. Na za na Orléans na zongi na zongi parité na za na Orléans. Mais on boit champagne. Et le bal en haut, c'est la vie. Émission on a touché Batebele. Batebele batele émission on a mon commentaire au peu babinga babingi que maman il y a net makamolobe ezaya solo. Mais ceux qui na zongi na ya na ko célébrer émission moko. Oyo maman moko babinga pour expliquer ngai ndenge nini libala na ye ekufa. Libala na ekufa pona nini ayeba ki kocha monoko na kati ya poche na ete abenga par rapport ya émission wana benga ki azako yabi mama ni tout soki banda kala oyo bozala ki na ba internet oyo kosaka ba émission boy mama ile ni tout biso ba muso automato ba problème otozo lelo na vite na yebiseni abi mama ngana bungisa libala ka boy libala ekufanga ka boy likolo ya biloba loba likolo ya kozanga secret likolo ya kozanga discrétion likolo ya koloba ba mona nga moto azanga secret na vie aza moto makuta na ba problème ebele. Vivre mieux c'est vivre discret. Bozala lokola bandeko na so ba embadi bazala na po yeba likambo ya embadi bandeko ba Congo ata bozolia ne bozomela ne bozola nembe tout moko po yeba likambo ba embadi ezala ka jeter wana vraiment domaine na ba mais batabi loba na bangala kaka koloba na koloba mais ceux qui na ba embadi bango bazala kolele e matondo kaka batu banini bakinzonzi ndeko na mwasi alobi libala na ekufa ndenge nini mama ni tunga mona kaba libala na ngala plateau na pesa yango bo pesa na facilité ne sokena na plateau ekenda ndenge nini libala wana mama ni tumaka munyoso yo lobi na émission yo makambo ngana bande ko sala abande ko sala nini azalaki na camarade ndenge zaka bwana bozo baninga makambo ko tonga ka baninga epa ya mibali ozana camarade na yo ozo tonga epa ya mobali na yo na kanisi so ona betela bino yo côté ya Batebele ozana mobali ozana camarade na yo azana mobali te azana vie na ye asala ka vie na ye mais yo mosala ko sa nini ko tonga ka camarade epa ya mobali na yo ko tonga ka camarade epa ya mobali boyo kandeko oyo akabili bala na ye ndenge nini akabili bala na ye boy azaki na moninga na ye camarade na ye wana azaki na mobali te ye oyo azalaki na ye marié alobaki yango pourquoi abimisi yango parce que ndenge nalobaki ke bayemba ke mwasi ya ndumba ndenge babengaka na lingalo ya solo so bangala babake mwasi ya ndumba sa camarade na mwasi ya libala te ndenge balobaka yango ou bien célibataire na sens wana alobi boye mama yani tu camarade nanga akamwana na banda bomwana
tolinganaka na biso bien tozaka na biso bien mais camarade nanga aza moto azaka motu likolo donc ye makambo azala vie azala pose boye banda kolobelelo moko te ntango tozokola tosali choix nga nasali choix ya libala na bali na vai na ndako libala ye a motu likolo a moto alingaka ambiance donc alingaka ne achange na ye mibali donc abi mpo na ye kovanda boye na ndako libala ebanda olobelelo te apréféraki achangeaka na ye mibali alingaka ne mibali azala libre alingi te bakomane a ozalaki wapi outi wapi okendaki wapi avobi mafosanga permission ya bivi wana yalingaki yango te et alors ndeko oyo mwasi bongo na kotanga to bakomona bango te mpona azobanga so na tangi komo na kofabrike komo te na yotanga kombo ya solo pana ndeko oyo azaki mwasi libala oyo abetelaka mobali na ye masolo atongaka camarade na ye ora camarade nanga a mobulu wana ya biso a mobulu mo asakana te atako balingaka mibali oyebika zosusu mobali moko boye aboyaka mibali te mobali mpe azoyoka kaka abiye aboyaka mibali te azaka mobali so kolinga alingi kochange mibali moyen te mobali nabi bon olingi ochange abi encore mpe ekolo na atanga nanga te ekolo wana na oloba nanga te bakolo ekolo boye osilikilanga pamba nga na loba soza moto akanda kotalanga te mpo osepela na ngai te non soza moto akanda okipe kotalanga oso bandi otalanga omona kanda no esala nini ekolongwa omona osala nini okoma mpe moto osema mais soki oza moto alikunu moto akete kotalanga te mpo osepela na nga te camarade abetelaka mobali na ye makambo moninga na yebi oyebi te mikolo okuta akona mobali mosusu mobali soki azotuna bi yachange mibali bongo pone yabi mobulu kati mobulu moye te nayebi te vraimen so basala ye ndenge nini mosi momeka kochange mibali sikoyo ntango azoya kobeta lisolo epai ya mobali na ye na motu na ye azoyebake nabomaka boye mpo mobali na nga ke ye azalaka mobulu mpo mobali na nga atya ye misu te mpo mibali mosusu baza komona linga camarade ya mwasi to mibali bazalaka mwa mobulu ye banda baona sens moke mobali na ye atya misu te epai ya camarade na ye yango kaso camarade nazi mobali abeteli lisolo mikolo kutu naza na motu nanga boye ya solo ntango elongo wana ntango akeka na mobali ne na mbeto ake obeta lisolo Jérémy, faut jouer Jérémy. Jérémy, t'as bien compris. Donc il y a mon acteur qui le lobaboye na bomaka bomaki pour mobile na checker mais pas pour qui va ba camarade musu boko kabola ba moteur comportement camarade ni on sera web sera na mobile na mikolo kuta komena boye yiba camarade ne pas à mon boulot abina yebité camarade na mo boulot eleki mobile yo azoka ki mo boulot ya camarade mobile habité récupérer mingi aboyaka te et surtout que abetele seta lobi ndenge aza wana aboyaka mobali te mobali nyonso kolinge monaka yalingaki kaka aboyaka mobali te mobali ezokote na matoi ezokote na matoi yabi ok d'accord ndenge ezalaka kaka camarade ya mwasi ye na ndako bazosolola mobali azwi mama telefone akomi na papier ya glisa pesi camarade ya mwasi na ye lokola sa yebaki babisaki kaboyaka te azala wiwi azaki ka trop sur la bien aussi madame wa pesier yebe kuna azui no téléphone ate na saki ya bombi tango abimi téléphone ngre abengi pe mbala camarade na abi boni tonton ça va na bengo pona mono pese nga ni ona téléphone abi oui na pese no téléphone ki na besoin to solo là c'est to ko mona na to solo là wana mutu na ndako otena nga mutu na ndako tenga na zanga nga mukona na nga mona ndako na wana mwasi répondre na kana mutu tenga na zanga mona ndako na zanga moko mobali atuni est-ce que na koko ya mobali mo to pesa ka komba François ebise na okoya kotala yo ya bisi okoya kotala nga interdiction te mais ndemo zo kotala nga na ebite ya na mona pesa na mo téléphone nga secret ndemo zo kotala nga madame ton épouse a yebi ou bien on a n'enga na besoin de cola bi aïe va pona nini so na personne qu'on a téléphone na n'enga secret cela veut dire que a yebité na bi d'accord appelle sa adresse François Simizela qui et pas moi c'est là bakutani tango bakutani ba bandi ko solo la tango bandi ko solo la mobala bandi me ko biso ko yebisanga yozalaka yo moko ozakana mutu tabi tonton François au moni ndela saboye nasa vraiment mutu moko permanente ke nana mutu ayaka awa na la melali to mela non tonton François mais pourquoi a dit mais parce que nana zo mutu bien te de une belle chose qu'on a zo belle habilité tonton nana zo belle bien te
pas mérité nga tu mon na la salle donc la salle ka o boyina zo parce que nanu na zuya malamu te ko ya mérité nga ye yango na mon ki na vanda ka ngamoko tonto epse ko so so maswa mikolo a donc ngane na za boyina ngate ke bona ba camarade mais nga penza fuma na sepela kano nengo za wana yo solo o sepela na ngabiko ya so ke na sepela na yo abi et bon ta femme ton épouse kuna ndako abi kweza makama mikolo basola maswa mikolo eza makama so mikolo to so makama nenga mikolo e so kana nenge ya mikolo oboya pwani tango zo déjà ba chérie obi nano zo mutu mo mérité yote et bon ce que soko zinga tango so na ko mérité yo ebi nenge ya masolo mikolo madame mon épouse oyeba ke yo mo kena pesa ki yo mo téléphone nenge ya kundel pela nenga mbote ya roulage. Moi c'est pas du matin, moi c'est un dîner, babandi kolingana. Tant que babandi kolingana, tonton François a commis koya sans ko téléphoner moi si wana. On a qu'un gingon a sonné. A coûté que na mobilité et le côté azala kaka yemoko. A bandi ko selva pièce. Sera kei a coûté que ça ne kaka yemoko azala mobilité et moko ko benga et moko so benga te. Et alors kindumba oyo bakendeki ko o babandeki ko sambwisa ye. Oyo camarade na banda ko ebisa mobile ne François ki camarade na ngaza ndumba aboya ka mobilité. François ta babandi ko bimana bandi ko ko kindumba wana azomona kindumba wana te. Azomona mon amour c'est beaucoup bien, mon amour c'est beaucoup serviable. Donc bien, si koyo aza suna ba technique ngaye ya ba technique le sous que nanda ko kuna kutu masolo wana ba obeta ko ba technique wana za nango nanda ko kutu ezalaka te nzambelo tonto François ba duka bi mais awa na puti penza daga moi qui tika ya balobiko okendo sambisa nanu mutu kindumba na ete tala mutu ni obeta la lisolo tala nani obeta lisolo ba kena betele lisolo pona sambisa pa mobile nanga moso ba teke koza na ba retomba mabe tonton François soko akei kuna non seulement ce qui va lamber a servi tonton François la table tonton François lié bongo to ba kena lié sacré bongo propriété akuta nyoso akuta kimuna et comme comparaison tonton François comme kotala mais où nazala rané oyo moi c'est na madame mon épouse masala ka boyita basa ndumba basaka ne boye balinga la rané boye ezala rané boye oyebiki tonton François babandi bolingo bi mobali soko alingi mwasi libanda ekalingi mingi soko alangwe bolingo ekoyebana mobali nyonso soki abandi ko déconner ata bomi yango 1 mois 2 mois une année 2 ans eyebana kaka ke oyo atalisa libanda mwasi na ndako abandi ko remarquer moi babsence mobali ekomi mwa ebele moi j'ai des cache na téléphone ekomi mobali olia suna ndako ninga bandaki kolia te moi ba réponse pe ya mabe pa moi c'est bandi koya soka bandi kaka siko tala sikoyo tonton François aki kolinga fio babaki kaza ndumba tonton François avandi na fio wana azomona kindumba na ete ata ke ya bengete amona kindumba te bazozala bien moi sika kote na kati ya ndako mama nanga na beto solo Monique azuli susu ako Monique na kindumba peza na ebite na kindumba mobali na bi do yesa na mbala c'est bien mobali c'est aboya ka pe mobali te et alors tonton François a komi komona ke non moi si nanga oyo koya ko betela masita kindumba ya moninga na eza mala muteza mutaya mabe bien za jalousie bien za nini tonton François komi na ba question mark tonton François bolingwe koti bolingo amour ezala kelengi soki bakolinga yo soki balela yo tonton François lela ki a lové ye makasi bolingo bimaka libanda te bolingo bimi libanda tonton François ami pesi na mutu ekei na makolo na maboko nyonso eke na bolingo tonton François bolingo mati nzete mama na ngai mwasi akumbaka te zemie wo na vi na ye mpe kindumba nyonso babambelaki ye malgré bando change mibali atikali mpe kokuma zemi te mwasi akumbi zemi ntango mwasi akumbi zemi bolingo mati so nzete bolingo ekomi susu makasi matata ntango bolingo ekomi susu makasi ekomi susu matata mobali aobata masusu te
côté kuna zemi za déjà mobali akomi ko kinene mobali ya bimaka penza signé penza mwasi na bi en tout cas oyo koyeya ngala sina lingi pe libanda donc muto koyeba mwasi lobi nini ngam na koyeba yo abi mama ngala za boye yo moko so remarka pour mwasi anda ko mochete matata mais ndenge nini boye boye mobali so kwa lingi ata bombi et puis mobali so lingi mwasi zo wangana c'est que boye penza te so kwa lingi mais balo basinyaka na bango yeba ki ba mi bale yo ka muto koyeba Nyama na mai kitso mutema. Mwasi bani matata na katandako. Mwasi bani matata. Ndenge nini? Eyo, okomi ko bima. Ongoza mobali pe ko wanga na pe ko kakisusu te. Mobali biu ya solo. Na bima na fimo ko boye. Ndeko toso no boye olio ko na bato mususu tia mwaza na mukumba fia mwaza na bébé na libumu aza enceinte na santé tonton François mukolo makiko santé na santé ha nini abina sina ebiso déjà olio ko na bato mususu moi swana auza la bébé a déjà laissé bota na poto mobali mutabi mara moi ça binyaki moi ça le bien tout kana ko supporter côté yo ke ko déconner OK zo mwasi et puis moi ça ngala zemi on s'appelle la courage ya ko pisa kaza zemi mobala lobi mais ma ese sopani moi na bombela yo ezate olio yo kaona bana ko wanga na wanga no so kanyenga déjà ke na o déconner na biso vérité aza kutu na mukumba moi ça kangi biloko moi ça bimi ake pas grand sœur na ye ake ko funda mobali yana ozonga kuna te asalinga mabe wana kutu na yebi bombe te ayebite ke moi so bazo ezana ni eza camarade na ye ayebite camarade na ye moto bazole mana mobali pe abi ngai pe ana mona pasi te lelo bina onyo kama akamatika ndako mobali akanye ndako na fungola azuba fungola akika na boîte à lettres et pas moi c'est qu'elle pas grande sœur achoba fungola na boîte à lettres mobali asimba nzela mobali akenda azo biloko ne mobali asimba nzela akenda akenda ko vana na mwa solo banda ko oyo babanda ko bakiaza mwasi ya ndumba mobali akota libala akenda ko vana bolingwe mati bango nzete na ninga osakana te jusque là moi ça zo ebaka te mbanda nini obazuela ngai ayi bakate mbanda nini oyo bazuela ye mwasi oyo naninga zakina zeni akimaki moninga kosi moninga biki mama ninga za awa ngala changer département na komi moi place musu musika so mikolo zo yoka ngai te ko se déranger na yo te nazana nga na ko kende kena nazana nga na ko changer numéro de téléphone a changer numéro de téléphone ba so na camarade na yete ndenge ni a récupérer ki mobile et alors mwana abotami tango mwana abotami mwana babomba yete izemi ko bomba mwana te mwana abotami banika ndenge na boti bibasi na boti bibasika ndeko ya mobali ye muto yakobimisa secret bongo mobali na yabota bebo baboti abota na nani mabote na camarade na yo camarade na yo andumba oui camarade na yo andumba yende abotela mobali na yo mwana nini Monique yangwana na zaka sona ete Monique bonda ko yesko ko akomepe na ba problème ya libala na ye akefa na pas grande sœur ba ke ko tikela ba fongola na boîte aux lettres akena na bokota mobali akanga biloko na ye mobali asima nzela akenda yakenda pas grande sœur na cadre moko akenda pesa ta pinisha ya ko bondela nga mobali akenda ko bondela te mobali azo ba fongola akenda ko tana boîte aux lettres ya lo bizonga na ndako na yo leki na nga zonga na ndako api mutali ngo bomba ngo te lelelele bazonga ndako ko tipe tonton François pas zo tonton François bimake tonton qui n'a pas tonton abota mwana na ndenge leki ya tonton mutayeko beteli solo ke camarade na yo sikoyo makamoni so na yeko yebisa bino oyo pona nini tonton François akekolinga Monique camarade ya mwasi na ye pona mwasi na kati ya ndako abandeki nyonso kobeta masolo camarade na ye epai ya mobali Comment yo muto bandotonga camarade na yo pa mobile na otango nyonso mobile na ngai o camarade na ngai na za boyeboye mobile na ngai o camarade na ngai za boyeboye o moni camarade na ngai o moni camarade na ngai et puis zo ko betele kibondumba makamwa nzoto lipute ezalaka moko mais kangeli nango ekeseni ezala démarche ko tambola mwasi na mwasi na démarche na ye ezala façon ko solola mwasi na mwasi ndinga sololaka ezala kati ya makusa mutu na mutu na ndinga miziraka mwana ye na ndinga miziraka pilipili na ye ukoki kokenda kotonga ka camarade mepa ya mobali na yo te
oui ezalaka nango mais ya tout le temps te po camarade na aza ye moko so ba betele so na zo mo chéri albaki na mobala nini avec nanu na zo moto a mérité ngai te mais tango tonton François lingaki ye bolingo ya pesa ki ye amoni ke non moi so aza bien moi so aza na ye mobulu te ne moi na ngai ebisaka nga tout ça boy na boye ko lingi amoni ke non c'est une femme bien donc je peux m'attacher donc aucune na kotika la tina ndenge baboti mwana ndeko moso na perdre libala na ye ti lelo ye moko moto abenga po ayebisa ngai lisolo na ye ndenge ya perdre libala pona kotonga camarade na ye pa ya mobali na ye elekaki kindumba ya camarade na ye pe aza ko préciser aboya ka mobali te na aza na mobali ne so ko lingi fa linga kaka aboya ka mobali te mobali ne so ko lingi fa linga tango ikota mobali na matoyi ya mobali na kende ko sa nini ko meka nina lengisa ka mbisi ne surtout eza ya kolia te o Thomson azaka gumo kona poisson vivant te bago eza différent il faut qu'on soit très attention liba lekenda kaka boyi balongwa kutu awa na France bakenda ko s'installer na Belgique moi sona na mobile bakenda ki camarade ne katana ekufa bakenda ko s'installer na Belgique bilo ko bebika mobile so ka cheka mutuli dans peka moi city abimisa nyoso ti so ka sa che mutuli libeka encore so ka leki na e bien abali mo ronfler poser la question sur la réponse mobile mo t'expliquer na Monique a bien en tout cas na yoka ki ndomba no na sango na lobaki nga pe na meka mais tangu na meki ndenge na kuteni nango kinduma na na sango bi mama nga matoi na ndako ekufa camarade no ka musa tonga kayoka bibi mbali babomba rapete camarade no musa na tonga koka kaka kiyoza ndumba uboya mobali te yo boye mais il est qui nga tellement na yeki pe na idée te que na okanga ma libala ko ebisana ki yo boya mobali te na nga de passage na yeki ka nga pe na lekanzana simba zana kede mais tangu na lingi yo tango lingi ngomona kome ko piéger yo naza ko ya nazo benga yo te oza serviable oza bien na ye ko tala pe côté ya na tel pe ba bomba ko tano ngende ba ko tala ndenge za na moni pe ke ya pas match ya unga na sa nini na tikel na mapoto mona mosa bien bon moninga nanga ye muta ya ko pe abima solo na onyonso mais ni surtout wana nga natali yango te natali kaka yo moto tozo vivre na ye nazuka présent na yo passé na yo na poki yango na mai nazuka présent na yo to nazuka futur botala ndenge libale ki na pete ne soka aboye kisi te bobaki mosa na sala ki kisi asoni kisi te elo monte ye moko kolo mobali moto ateki mobali na ye yo zo betela mobali no ke mwasi aza ndumba boya ka mobali te on peut mobali kinda osani akende komeka amekipe asanini akangame libala pe ebota mwana balonga kutu na France bakenda ko s'installer na Belgique oyo akaba mobile ti lelo okozonga maboko pamba kala maboko na makolo mobile akenda Belgique bolingo komi na bana libala ko na bana mibale vie se continue na yango mama yeba ko bomba ba secret ya ndako na yo yeba ko bomba makambo ndako na yo tika ko tonga kabaninga epa ya mobali na yo ata moningo na za na mobali te ata zo mibali 50 za ko se confier na yo yeba ki aza na kati ya koluka mukolo ko zo pointure na ye akovanda calme likola biloba loba na yo moko likola ko tonga ka mobali na yo ko tonga ka mwasi moninga no mose pa mobali na yo ofungoli nzela o préciser ki bien aboya ka mobali ti abakisa ba mwana ba pilipili mo pa mobali po na diaboliser ka camarade na ye po a diaboliser ka moninga ne ba pilipili na ba mungwa abande ko chena makambo ezaki ya solo te po ka mobali amuna camarade ne wana mabe amuna camarade ne kaka donc amuna ka neti ko moko pamba neti moko mosi moko pamba neti mutu moko pamba. Mais il y avait les atouts, aussi comme mobile qui pour découvrir l'autre côté et celle mobile atinga makuna atika likuna beauté ama na rubaka toujours
monsieur papa nous pour les mariages za pona obebisa te mais ezalaka pona kobongisa babela mwana wa mutu wa mofa bateleja so baza koteya mwana mutu aza na bomoi yo oyo zanga baboti profiter pe na mateya wana esa nini esunga yo maman soko boza mutu biloba loba surtout est-ce que vous comprenez l'histoire bien kotonga ka camarade na yo pa ya mobali na yo te surtout ceux qui azalaka ye moko ke aza mobulu koyebisaka mobali na yo te parce que oyo koya lobi oyebi yango te moto ayebaka lobi ezalaka nzambe biso toyebaka lobi te ya lelo kande eza boya biso ya lobi toyebi te kande na lobaki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata na mkalusa kumuna nzamba nibeshani bana betu bye.